tranché en République démocratique du Congo. Le débat porte notamment sur certaines questions, comme celle du rôle du président actuel Joseph Kabila, de la durée de la transition ou encore de la date de la présidentielle. La majorité reste néanmoins confiante quant à l'issue de ces discussions et prône la poursuite du dialogue. La solution de sortie de crise, c'est le dialogue national qui est aujourd'hui à l'ordre du jour piloté par la communauté internationale selon la résolution 2277. J'y crois et nous devons tous y croire et travailler pour que ce dialogue ait lieu. Il n'y a pas d'alternative. Parmi les options mises sur la table, celle choisie par la commission électorale, la plus longue mais la plus fiable selon de nombreux observateurs, à savoir la refonte complète du fichier électoral. Si cette option est confirmée par les délégués au dialogue national, la présidentielle ne pourra se tenir qu'après juillet 2017. Welcome back to Welcome TV. Can you open the line for me, please? La ligne. Bobenga to contribuer sur Makambo to la sur ndenge visite ya notre chef de l'État qui est dans le Vatican, Kukuta Napak, et puis notre sœur Pauline, jeune fille, jeune sœur à 44 ans, où il y a installé déjà 20 stations et essence naïe. Et puis concernant les sous le dialogue national inclusif Nenge Bandi, Bobenga to contribuer parce que nous avons ils appellent dans le cadre de dialogue Masola Mboka pour Mamboka Ngo Bisomoka to bon sango ba congolais. Donc bateau bago Taliban ba bon c'est biso Mboka. Alors ligne est ouverte, contribuer, sauf pour obtenir un texte message, obtenir texte message. Alors je suis là, nous avons beaucoup de fils nabino. Bobenga bo contribuer. Donc je suis là. Dans temps un peu de texte, nous avons donc IDPS, selon source d'information, selon les dialogues, IDPS bandimi, donc il y a 12 postes, et puis majorité présidentielle peut 12 postes. Donc, société civile basée à 4 postes. Donc, ils ont la transition il y a 5 ans. Papa Tshisekedi a Sengi. Donc, ils basé à 12 postes. Majorité présidentielle peut 12 postes. Société civile, 4 postes. Donc, au total, 28. Donc, égalité. Pour que la transition il y a 5 ans. Pour dans l'avenir, élection et salama paisible dans la paix. Pour déjà couronner Nanga assis. Azuba équipement déjà au Yugosala pour na ndenge kosala ba roulement makamno su ko kanga ba photo très bien à ça déjà déjà na poto et ça déjà na kisasa alors bande bo bien pour na contribution na bino na ngina yo kapé bino ba aider na bino parce que moi je parle des choses na bi que to ba masolo et ça très bien à solo ba information sûre de to lobaka. Alors nous sommes à la télévision, la ligne est ouverte bobenga concernant ba aider na bino contribuer. Alors, ligne est ouverte. Alors, ok, thank you, bye, Tala. A changé mon gongo, Alors, thank you, thanks. Ok. Yo, ozo changer mon gongo, ozo ba n'importe. Le ba mon gongo normal, c'est que le ba makamuno ano zoloba. Au lobby normal, le plus comme na yo, au lobby normal. Zomona, bat bakufara partout, bon moni ndenge ba américain ba refoulé 4 congolais ba kaka ya mabe ko ba salaki. Alors bonjour, bengu ab comme on a. Bonjour. Bon. Papa. Comment on maman? Comment on a d'abord? Comment maman d'abord? Le 19 décembre. Na lobby Na lobby comment na yo maman? Comment on a? Ah papa, ils ont bon, contribution au lobby nini? Au lobby nini? Au lobby nini na qui était bandasus? Na lobby nous on lobby transition sur il y a 5 ans. C'est quand le 19 décembre, on pour la élection. C'est quand le 19 décembre au Kendete. OK, merci pour la question. Thank you very much. Thank you. Nazo répondre ezali ngaite pour na lobby ezali président Nabino Tshisekedi Mutu asengi transition on est à 5 ans, ce n'est pas moi. Nous avons un dialogue on a été et ça nazo pesa bino information parce que hier pesa rabino information on a été. Azan quoi double face. Donc à jouer à face mi balé tantôt le biboye, tantôt le bibo. C'est que vraies informations il y a ndimi c'est que ba ça la transition dans le président Kabila article là selon la constitution d'Ingezali que l'article 70 le dit que ce que l'élection salamité
le président en place Atikali. Tshisekedi a yebiango andimi que bon que na transition en 5 ans donc bakabola pouvoir donc bazana 12 postes au bapesi na IDPS ndenge Tshisekedi a lobby donc 12 p majorité présidentielle bazido bakaboli égalité 12 et 12 donc 4 et que na société civile ezanga été mutu na décider eza Tshisekedi mutu asali makambwana parce que ye pas la président na ndenge na tie mitindo na ye donc quand abino siko boyeba donc Tshisekedi andimi masoloana. Alors merci Nassi aux éclaircissements. Donc ce n'est pas moi ni le chef de l'État bavani tozo solo là. Alors bonjour, Obenga Bikononani. Alors bonjour. Alors bonjour, pasteur bienvenue. Na lobaboya. Kombo na ona mama, kini malembe. Na peso kombo komo na c'est Karine, na lobi hein. C'est Karine hier. Bato bato kufa pele na mboka pele na zolo bato. Fonga na matoi na pele yo. Na zo kayo hier. Nani pasteur bienvenue. Ozona mutu bezo mutu. Ok, merci vraiment. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, merci na ebiso bato ba kufa na mboka bato ba kufa na ba na mboka partout tozomona awa na même na poto nde basala ba massacre ba bomaka na bango ozomona donc tant bato bazo kufa eza siko ke non bato ba mboka biso do vandio bazo lukande ba massacre wana donc ngana zef sabino makamu ndenge ezali mpo mboka ndenge ezala ngwana yebi bato bazo kufa mais siko bato bazo boma ezali bato nde bazo luka mboka ezala malamu te pour ce n'est pas dit que celui le président za wana te aussi là non ezana foso na tangelo ba koma bato ba finance ka pona bato wana oyeba te. Alors bonjour obenga ko nani. Yes, hello. Yes. Bonjour, pasteur, bienvenue. Nous sommes pasteur à Londres. Kombo maman. Oh, sorry papa, ça on a tinate. OK. Yo benga li bosso. Tala ba désordre o esalabi, tala pasi o eza na Congo. Bat bazo souffrir, bat bazo sala, bazo tanga mis, bazo tanga ba classe, mais bazo zona ba o mata misala te pasi souffrance eza na Congo. Transition il y a 5 ans. Peuple, biso to yebi angote, biso bi que le 19 décembre, Combo Kabila, il faut dégager à libérer mboko na biso akende pour bat bazo souffrir, bat bazo kemba, bat tala kana passe ne kosi maidi akin bat nyoso bazo la passe l'équipe passe l'équipe. Transition biso to yebi angote. En tout cas le 19 décembre, tant so ba kile ko tanga ko le kandeza pour Kabila, il faut dégager, il faut kende atika tranquille. Ok, merci pour la contribution na yo. Thank you. Maman nazo peso réponse ndengeza awa nazo ebisa ok mboka wana Congo soki tobi to continuer kaka boye moni Libye lelo bakoma ko regretter. Libye bakoma ko regretter parce que tango président Kadhafi azalaki batu pe kaka o bazalaki assoiffé à pouvoir basala eke bacha mobulu pona mobulu kote na Libye lelo Libye comme na souffrance makasi koleka. Ce que tozolo baka que le 19 décembre ande bozo babosala mobulu. Alors banguna ya Congo bazana ba armes sophistiquées o bazo code sango déjà bako massacrer biso za la passe. Moi en tant que pasteur nazana besoin ya paix, nazana besoin au monde ba mobulu nde tozolo ba ke o bona bo eza malamu te. Alors nazona neskola. Alors obengi api komo nani? Oui, allô, mais obi ke le monde ba zoba mais zoba neti yo na hotel. OK, merci vraiment Nzaba Pambola yo. Thank you very much. Thank you. OK. Oyoza très maele, merci. Nazo ebisa yo soki yo zolo babo siko Tshisekedi andimi transition wana siko benga Tshisekedi zoba te. Papa Tshisekedi azali président na bino azali opposant siko andimi transition. Bo au mona Tshisekedi zoba te siko zoba nga zoba. Merci Nzaba Pambola yo. Alors bonjour obengi ap comme nani. Allô? Allô? Allô, yeah, bonjour. Bonjour. Yeah, obengi ap comme nani. La combo papa. Nazo benga pona est-ce que pasteur oza penza pasteur ngana mona kili boso banda yiko kosala pona kombata. Kombata liboso papa. Soki lelo babomeli yo bandiko na yo. Est-ce que yo ko sepela? Zala na bolingo ya mboka, kota na bolingo ya tereti. Kabila azana besoin ya peuple congolais. Ce qui Kabila a besoin peuple congolais, bel jamais koki ko botola ta a botoli minduki, basoda na biso minduki. De aza étranger. To ko
supporter Kabila ke afanda na pouvoir wana. Eza malamu de vous. Zela mama na yo na okay zela na tu na lo moko. Na tu na yo. Oza musala nja. Yango nazo bate. Na tu na lo moko ko permettre ngai poto sole. Bon sikoyo Moïse Katumbi. Sikoyo batu musu bandimi na ba combattant bandimi azala président Congo ye ça va. Papa, amwana mama oyo, ezala Moïse Katumbi, ezala Kabila, tozana tina ya mutu moko te, tozana tina ke Kabila akende nanu, soka kei, topona mutu oya kufanya. Mais soki ya kei Moïse mutu ba ochaite parce que Moïse azana États-Unis, Moïse azana États-Unis azo corrompre ba américain na basala ba sabotage no se salamaka, na bato ne so ba minduki bazuya na ngwana ko bomaka batu po ya zo poste wana siko ye bien. Pasteur, bienvenue. Au moins, on a dit qu'un jour, je peux servir Kabila. On dit ok. Merci d'avoir pas moula. Nazo ebisa ok. Nazo servir Kabila te, mais nazo lo ba vérité à makambo parce que bato nyo se ozomona ba batami wana ba servira notre chef de l'État na coulisses basé belé na Londres. Mais yango nazo ebisa bino. Ngande siko na eko sukisa. Attaque ozana bana, ozana famille na Congo. Nazo yo Kabila kokende tokotikala nayo ozamwana mboka lokolanga. Mais na lobina yo bandeko o ba pousse nga na sala makambo bino fo boyebisaka bango ke batushaka musaya na Nzambe te. Parce que moni ba combattant bango bayaka pona obebisa business abatu. Ba vandi na sima bango siko moni siko nde bazolo bana bino ke non les présents étrangers bonabo. Mais tout ça ce sont des fausses histoires. Est-ce que lelo est-ce que oyebi ke ndenge zana bozolo bakaka po boyebi ke bokomi na suka likambo te Nzambe apambola osoko simba ka Bible ke ozo simba Bible ozo te ya batu Nzambe emoka yebi mais makila peuple congolais kiti wana Kabila kofanda lisusu ti. OK, merci Nzambe apambola. Thank you. Apambola pe. OK, merci. Omoni mutalo bakaboye. Tant ozolo babozo ozo ko apaiser motema mosaya na Nzambe parce que ne na loba na bino ke basaka na ba serviteur de Dieu te parce que bino boliaka na sima ya makambo oyo ya mboka bobimisa ba makambo ya likuta ya mabe na tina un chef de l'État alors siko nga siko na bimi tant que kabiliste siko commencer la bino passi parce que moya kolia su mbongo eza su te ale siko yango na zozela bino ti mukolo bokolianga ndeko sila parce que nde na zo bana bino ke bobimisa ba mensonge belé siko nga tant que passer na ko sepa na bloka bongo te wi na Congo eza na passi batu bazo kufa mais siko bato bazo financer makambo wana okufa na boyebi bango te mais so na bino na tangi bino makambo ta Moïse Katumbi awa mais ezana bato bandimi na ba les amis de Moïse Katumbi. Alors bonjour bengi ya komo nani. Bonjour pasteur. Yeah. Bon. Kombo papa. Solo paka po ezama pasteur. Tika ko komisa bato ande ngana. Oyiga ba Sudanais na ba Uganda bazolia mission ya Congolais. OK. Oyiga ba militaire wa memiana baza ba cannibal. Siko banal ba memba. La Kisiko bazo boma na ba Congolais. Mais banal ba memba. Banal ba memba. Kabila. Osasi. Hein? Osasi. Bazana Kisasa pourquoi? Mais yango na zebi so bazala Kisasa parce que moni bato bido bozo kasa bazo chape. Eza bango te ba chape, bango nde bazana besoin ya destruction mboka na biso. Le président a wapi d'étrangers ba militaire étranger atondi kuna. Président so called president. Mais kasi yanga na zebi sa ote. Yanga na zebi sa moni siko président la bino Tshisekedi siko azaba. Il n'est pas un président. Tshisekedi a la power te Kabila, soit disant le Kabila, a la power news. Bon, c'est quoi la power? Kasi tangazo ke na Vatican. Mais on a expliqué binote. Tangazo ke na Vatican, eza pona ko sécuriser pe na mboka te. C'est ko bato azo bango te. Azo ke na Vatican. Vanda wana ale saka batu te, aza ko boma batu ko batu aza ko violer ba Rwandais, apesi ba territoire. Na Uganda, Tanzanie, Burundi, South Africa, bango nyonso biso tozo kufa na nzala. Omoni eza ndeko nanga nazo comprendre ceci non mais eza pas eza mawa parce que na ebisi yo batu bavandi babatami na Angleterre awa baza batoyo baza na kati ya système bakosa bino bavandi. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a découvert ma solo nous nazo vivre tala ndenga bomi bana na Kinshasa. Yango nazolo basiko kolana mbongo. Tala nazo mbongo mutute. Nazo sili c'est la biso bayang. Mais Papa posa la raison. Tshisekedi wana ce ka yebi ke za ndenge wana. Kolobela Tshisekedi te mutaza na
eza rwandais wana kolobela Tshisekedi maintenant na bimisaki bato na libanda rwandais chef na yo azo sil selo bandeko. OK, merci Nzaba Pambola. Thank you. Osoli mo malamu sikoyo na me ko répondre yo seno. Thank you very much. Pour mes aboyo ozomona bandeko na ngai tozala kata système moko oyo ne toza awa batu bazoboma na pour rien parce que les Congolais basi po takate. Congolais